Soki obelaka tension, soki omelaka kisi ya motema, na conseiller yo otala vidéo oyo te po nalingi te kozala responsable ya likama oyo yo okozwa. Namoni na ba réseau balobi ministre ya jeunesse Grace Koutino atie première dame Manzaka. Honnêtement, etali biso te. Masolo ya boye ezali te niveau ya masolo oyo tobetaka na chaîne oyo. Kasi tokobeta lisolo ya Grace Koutino quand même. Pona nini asali sorti mibale vidéo moko ebimi na RTNC mosusu na Top Congo ezali clairement komona na aza na maîtrise te ya mosala na ye. Alors vidéo oyo nalingaki nasala yango bandakala, kasi na bandi situation oyo ezali penza ko illustrer likambo oyo tokolobela lelo nalingi tobeta lisolo ya expertise. Nalingi totala expertise ezali nini, nalingi totala lolenge okoki kozwa expertise na musala nyonso, ndenge nini okoki koyeba kosala musala na yo na lolenge ya makasi. Toloboza munganga oyebi penza musala na yo, ozali ingénieur oyebi penza musala na yo. Soki olingi koyeba landa video tina suka. Mbote bandeko balandi tosali sanza ebele tomonani te na banzi sanza misato ne mitano. Nazali na esengo ya koyamba bino lelo lisusu pona bato ya liboso oyo bayebinga te bosabone. Soki ozali congolais s'abonner, donc kolinga ba vidéo kokabola vidéo oyo koma makanisi na yo na ba commentaire et kosalisa algorithme ya YouTube eyeba penza audience. Tango na bandi chaîne oyo nasalaki chaîne oyo pona kokabola mayele na communauté na biso, kasi nazali molakisi te. Alors pona koyeba ndenge nini okoki kokabola mayele na lolenge ya malamu, nasalaki ba recherche nake na internet naluki ba buku, kasi na moni buku moko na sombi yango na tangi yango ezalaki mbula oyo eleki. Kombo ya buku ezali How to Teach Anything. How to Teach Anything elakisi na lingala ndenge nini okoki kokabola mayele nyonso. Toloba ozali na mayele ya kozala munganga, kosala musala munganga, ndenge nini okoki kokabola mayele wana. Ndenge nini okoki kokabola mayele soki toloba ozali informaticien, ndenge nini okoki kokabola. Donc mayele nyonso tout na buku wana bazali kolakisa ndenge nini okoki kokabola mayele wana. Alors buku moko na conseiller bino botanga, na yebi ba congolais botanga te botanga. Na buku wana eloko moko balobi liboso yo molakisi okabola moyekoli boyebi ya sika esengeli oyeba niveau na ye ya mayele. Donc boyebi nini ye aza nango na mutu. Pona koyeba niveau na ye, bon ezali neti olingi olakisa moyekoli calcul ya formule moko mathématique toloba multiplication. Kasi liboso olakisa moyekoli multiplication esengeli moyekoli ayeba déjà ko additionner. Est-ce que moyekoli ayebi ko additionner? Soki ayebi ko additionner ekozala pete kozwa base wana ya koyeba ko additionner pona kolakisa ye multiplication. Alors esengeli oyeba mayele ya moyekoli na yo liboso o kabola mayele oyo lingaki o kabola. Pona koyeba mayele ya moyekoli na yo baza na instrument moko oyo ba proposaki taxonomie ya Bloom. Nalingi totala yango lelo. Taxonomie ya Bloom ezali nini? Taxonomie ya Bloom ezali évaluation ya expertise na yo na domaine nyonso. Donc expertise ezali nini? Expertise ezali lolenge nini yo oyebi kosala musala. Est-ce que ozali
na mayele ya ebandeli ya kosala musala na yo toloba kotonga pont? Est-ce que ozali na mayele ya katikati ya koyeba kosala musala na yo to ozali penza na mayele ya makasi ya kotonga ba pont ba immeuble neti Inga 3? Est-ce que ozali na mayele ya makasi ya kotonga Inga 3? Wana nyonso koki komeka kotala yango na taxonomie ya Bloom. Donc ezali instrument ya mesure ya expertise, ezali pe kolakisa yo nzela nini ba expert nyonso bazwaka. Alors taxonomie ya Bloom bozomona kombo mibale. Bozomona taxonomie na Bloom. Taxonomie elakisi nini? Taxonomie ezali synonyme ya stratégie. Bloom azali psychologue américain comme on a Benjamin Bloom. Donc ce qui bomoni taxonomie à Bloom elakisi stratégie ya Benjamin Bloom pour nako soit expertise. Benjamin Bloom asali taxonomie à Bloom en 1956. Avant dit 50 ans na pembeni ya ba expert nyonso oyo ezala ba yebanaka bon ba expert ebele. Mbula tuku mitano bomoi na ye bobiba alingaki ayeba batu oyo bazalaka expert na musala na bango basalaka ndenge nini. Akei kovanda pendant 50 ans azotala ba expert na ba domaine nyonso, ba expert na finance, ba expert na comptabilité, na journalisme, ba expert na ba minganga. Azotala bango ti asali résumé na ye akomi yango na buku ebimi taxonomie ya Bloom. Alors taxonomie ya Bloom ezali koloba nini? Taxonomie ya Bloom ezali koloba ezali na ba niveau motoba esengeli oleka pona kokoma na expertise ya makasi na musala na yo, pona ko zala penza makasi na musala na yo. Niveau ya liboso soki olingi kozala na expertise moko spécial ezali formation. Wana penza oko contourner yango te. Na yebi na Congo biso tolingaka mingi ba makambo miracle eza penza implanté na culture na biso. Ndeko na ngai wana eza conviction na yo privé na koyebisa yo te eloko nini esengeli osala. Mais eloko na koyebisa yo na domaine ya professionnel miracle wana bosana ekosimba te. Na domaine ya professionnel soki olingi ozwa mayele expertise na domaine moko esengeli o kende ko se former. Étape wana pe na anglais babengaka ngo learning, donc koyekola. Soki olingi oyeba ko sala mapa, donc kozala boulanger, eloko ya liboso ko sala ko kende koyekola. Bon, ngai soki nasali analyse wana namoni déjà que ministre na biso ya jeunesse kuna déjà aza ko échouer pour université asilisa te. Ba poste wana ya ministère wana pour nanga personnellement à part ministère ya sport na ministère ya culture ba poste wana nyonso tout à part mibale wana soki olingi ozwa yango esengeli otanga université minimum na domaine wana nga na contexte ya Congo. Pour Congo ezana na kobeba soki olingi kobongisa esengeli ozala expert. Tozali te na niveau ya poto oyo bazali presque kosala kaka maintenance biso tolingi kobongisa. Donc ye ndenge aza wana asala ba explication na silisa première année na mention blablabla bla, bla. Mais asilisa te. Ba vidéo ebimi batu basali ba calcul alobi azongaki na 2000 soki combien azalaki na 19 ans. Bon na 19 ans osilisa université ndenge. À moins ozala génie. Mais ba université pe atangi wana paraît que na tango wana kutu faculté wana ezalaki kuna te. Donc atanga te étape ya liboso ya formation a échoué déjà. Donc pour nanga personnellement ministère wana eza place na été. Exemple, soki olingi kozwa pepo okende mobembo. Est-ce que yo okondima komata na pepo oyebi mutu akumbaka pepo nanu asala formation te? Est-ce que yo okondima komata na kati? Pilote ayekola te kokumba pepo asala formation te aokumba pepo. Est-ce que yo okondima komata na kati? Okondima te. Mutu nyonso normal akoboya. Donc kuna miracle ezali te. Ata Marcelo atie loboko na mutu, ata mukuna soki nani na domaine professionnel soki olingi kozala na mayele kende koyekola yo moko. Zala honnête. Ndima
ngai ndenge nazali awa nazali na mayele te ya kosala musala oyo ngai moyekoli na ye epa na yo molakisi yo moto ozali na mayele pesanga boyebi na yo nazwa pe mayele na yo ya kosala musala wana ezali étape ya liboso ya expertise kuna déjà 90% ya ba congolais bazo échouer formation étape ya mibale ezali ko comprendre bon tango ko kende ko sala formation en fait ozo yekola kaka ozo kotisa mayele na mutu na yo etikala libela kasi eza obligatoire te o comprendre mais étape ya mibale expertise ezali soki komi na niveau ya ko comprendre donc banzi peza koyeba OK oyo ezali boye po boye boye ndenge nini okoki koyeba okomi na niveau wana mibale ezali soki yo ozali capable na makoki ya kokabola mayele oyo outi koyekola na lolenge na yo anzela bosolo bien sûr donc soki osana collègue na musala alingaka kokabola mingi mayele na domaine moko précis yebaka collègue na yo wana akomi déjà na étape ya mibale ya expertise na domaine wana OK étape ya misato ezali application donc oyekoli obandi ko comprendre siko komi ko appliquer yango bomoni tango tokeneke ba université ou bien même ba école ya formation eloko nini balobaka osala travaux pratiques wana eza application pona komema na étape ya misato ya expertise na boyebi wana application yango omonaka bato bakendeke kosala stage ezali pona ko appliquer. Alors okoki pe kotala na ba film ya karaté tala yo moko ndenge nini ezalaka toza na mutu moko na ebandeli ya film azali na nzoto ya kolemba bato nyonso babetaka ye eloko nini ya kosala akoluka molakisi moko ya mokolo ya mandefu ya pembe molakisi wana alakisi ye mayele ya kobunda étape ya liboso ti akobanda ko pratiquer étape ya misato donc ata ba film ngo pe ezalaka na logique to monaka te que miracle Marcelo ya ti loboko ba bêtise wana na éviter ba congolais pe balalaka na nini waye koyemba nzembo agege et puis abandi ko bunda ko beta ba diabolo na film te akoyekola nanu akoyekende koluka boyebi ye moko aloki boyebi abundi ayekoli bon donc soki toleki étape ya application étape ya mine analyse wana siko analyse ekomi boyebi wana oyo zwi yango oyo o comprendre oyo o appliquer okoki kokabola boyebi wana na eteni ya mike obandi yo moko kokoma kosala ba connexion donc neti soko lingo yeba mutuka penza etambolaka ndenge nini okozwa mutuka ozokabola ngo na eteni ya mike kuna moteur esalaka boye frein esalaka boye ba pneu etambolaka boye pot d'échappement etambolaka wana komi siko na niveau ya analyse. Alors donc bomoni awa déjà tokomi déjà musika grâce kutino totika ki déjà na ebandeli la formation kuna déjà échouaki na hebite nzambe na ngai bato Congo toponaka bato ndenge nini pona kotia bango na poste ya mangomba ya motuya na hebite soko leki étape ya analyse étape oyo ekolanda ekozala étape ya évaluation wana sikoyo okomi penza kozwa OK otala bokeseni soki tozwi nzela oyo ekomema biso boye bolamu nango boye mabe nango boye soki tozwi nzela ya mibale bolamu nango awa mabe nango awa ngai nalingi kosala oyo nameka kotala na kopona nini na kende na loboko ya mobali to na loboko ya mwasi wana komi niveau ya évaluation sikoyo pona ngai na Congo wana liboso mutu azala ministre esengeli akoma na étape wana ya évaluation wana toza na étape ya motoba non
mitano bolimbisanga 5 tokomi na étape ya mitano wana esengeli mutu azala na mayele ya kokoka expertise ya koévaluer soki mutu akomi na niveau wana kokoka koévaluer bozwi botie na baposte ya kokamba nayebi te ministère ya badirecteurs généraux président ya conseil d'administration mpo okoki kotia mutu kuna te soki aza na expertise te ya kotala koévaluer tala nazokende nzela nini eza donc logique. Malheureusement c'est ce qui se passe dans notre pays nayebi te likambo nini tozo négliger expertise na mboka na biso donc bomoni awa grâce continue totika ye déjà na ebandeli déjà évaluation ministre na Congo esengeli akoma na étape ya évaluation wana toza na étape ya mitano étape ya suka ezali kokoma mokeli donc ozali na mayele tellement ya makasi expertise tellement ya makasi na domaine na yo okomi mokeli okomi kokela biloko ya sika na domaine wana yango bomonaka Chine ezali usine ya mokili bakelaka biloko nyonso kuna po bato bakomi kuna na badomaine ebele na étape ya motoba étape ya suka ya expertise baza mpenza na mayele ya makasi na badomaine wana yango bomoni baza na bausine oyo ezali kokela biloko ebele Chine ekoma usine ya monde soki na Afrique tozali kokoka kokela te pays producteur te ezali expertise ezali kozanga nzambe balobaka tata mokeli ye moto akela mokili azali expert ya mokili nayebisaka bino mokili ezali na mibeko na yango esengeli kotosa mibeko wana c'est tout soki otosi mibeko ya mokili nyonso ekobonga na bomoi na yo donc ba zigzag ba gege tout ça bon ozolekisa ngonga pa donc ozala mokeli neti ba chinois bakoma bakeli ya badomaine ebele na bausine na bango na poto bato ya loposo pembe na poto na loposo ya baasie na Amérique loposo pembe bakoma na niveau ya kokela kutu mayele ya artificiel biso na Congo totikali nanu na niveau ya koyeba te kolongola bosoto oyo ezali na Kinshasa wana na ba ville na biso tozo koka kolongola bosoto te kotia bopeto tozo koka te mais bango bakomi déjà na niveau na mayele ya kokela mayele ya artificiel est-ce que bozali komona libulu oyo ezali kokabola biso na bango est-ce que bozali komona libulu oyo ezali kokabola biso na bango bref esili mpona lelo nakanisi na banzi video ya lelo ekosalisa bato ebele ba oyo bakosilika basilika personnellement je m'en fous quoi ngai na ye awa te mpona koloba biloko bino bolingi koyoka na ye awa mpona koluka na koloba bosolo oui et puis botangaka babuku eza normal te na communauté na biso même ata awa na diaspora ozokota na ndako ya batu mabota ya batu buku moko ya kotanga ezalaka te ata mwa bibliothèque moko moke na salon babuku eza aligné ezalaka te batu batangaka te omona batu ozoyebisa mutu na yo moboti na yo wana azosala mbabe azosilika boboti na yo atangaka te buku pe eza formation étape ya liboso ya expertise formation koyekola buku eza pe formation mais boza na batangaka te na Congo kutu mawa na ndako batu batangaka te ezomona mutu bapara na ye kutu nayebi te soki batanga buku moko botanga babuku ezali eloko ya motuya étape ya liboso ya expertise formation koyekola bon nasilisi mpona ndelo alors tomonani mbala ya nsima
pona video mususu nakanisi video oyo ekoya ekozala video oyo tokolobela likambo ya balakisi nakosala résumé ya buku oyo nayebisi bino na tangi wana mbula oyo leki ndenge nini okoki kokabola mayele nyonso video wana pe koswa bino pona koloba mwa makambo na kati ekoswa bino me tokobika biso nyonso ekobikisa biso eza neti ezokende pa munganga chubi tonga ogangi me na suka oza immunisé. Merci beaucoup bobosana te kosabone kotia ba like kolinga ba video oyo kokabola na communauté na bino mabota na bino bandeko na bino bokoma makanisi na bino na ba commentaire pona batu oyo bayebinga personnellement na ko conseiller bino bomeka ko convaincre ngate na nzela ya privé soki bozana eloko koloba ata etungisi bino bokoma makanisi na bino awa na ba commentaire mokili mobimba emona ndenge bokanisaka na lingi te boya kotungisanga. OK, to mona ni pour la vidéo mususu. Voilà, merci. Ciao.